Merci, mais nani oyo bobungisi est-ce que okopesa biso kombo ya ndeko oyo touti kobungisa ndeko ado mosola tobengaka ye papado ayebani makasi na kombo ya papado bamisusu baza deja na mort bazoya na nzela biso toza deja équipe d'avance tozozela na sale bolingo kaka ya communauté congolaise yango toza awa bafatigue na bacourage tozana. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez dit ça à téléspectateurs qui sont dans mon poussé papa ado azalaki marié atiki bana ou bien atiki mwasi ou bien ezali ya papa ado atiki mwasi azalaki te azalaki seko azopesa mpe bato mosala yango bomoni bato batondani ebele awa esika eza pasi merci ndenge orépondre na interview na biso tolekisa mikro na biso mpe epai ya papa na biso mosusu mbote papa mbote tomoni bino botelemi ebele awa est ce que oki koyebisa biso nini soko esangisi biso awa ezali sango ya mawa toza nango moko ya biso grand frère papa ndeko leki noko nasili kotika biso vraiment eza pasi surtout ngai naza vraiment na pasi makasi mpo naza vraiment na batémoignage mingi ya ye ya malamu oyo asala mpona ngai donc yango omoni biso toza na mawa tosangani awa tokende kotika ye na ndako na ye ya suka akende mpe soyebisa biso na mokuse relation nini oyo bozalaki nango na papa ado relation nazalaki nango na papa ado ezali relation ya grand frère na petit frère en tout cas azali grand frère oyo abandaki kohésite te soki amoni nga kopesanga vraiment baconseil epuis grand frère oyo donc soki nasala na vita skola eza grâce ya grand frère oyo donc ye moto naboyaka na insistaka ayebisanga seri wana na ndosala te ayebisinga abi tonton fo toke vita skola ozosala te oluka ozwa ata mwa quelque chose nayebisi nayebi papa do naalamaka mosusu naosala na okokende te ayebisinga te tokende na yo fo tokende mpo ozosala te nalingi te namona oyo otikala awa ozosala te c'est mieux tokende okende quelque chose kozala famille donc bamakambo ya bien oyo nazwa epai na yango wana mpo nakenda mpe vita skola namona mpe baresultat donc esunga mpe ngai barelation mosusu mpe nazwa bato mosusu mpe nakutana na bango grâce ya voyage wana donc yango wana nakoki toujours nake asali te na ye soki ayoki likambo mabe na mwasi na ye mpe antuka naosenga na communauté na biso awa na capital communauté congolaise antuka tomonaka soki moto akufi atiki famille après quelque jour totiki kokenzi kotala famille na ye te nakosenga antuka communauté congolaise tozala vraiment na bainitiative moko boye moto soki akufi antuka tokendaka koassiste famille ata na moyen financière te na présence mpe ezalaka bien okende kotala mwasi na ye okende kotala koyeba ndenge nini sante na ye ezali donc biloko wana nyonso tu antuka ezala bien eza te soki tokundi ye tobosani makambo nyonso oyo nyonso eya na nsima otiki bongo te tokendaka koluka koyeba te congolais na libanda bozali ya koyokana bozali soudé bolingo ezali kati na bino en tout cas na Cape Town awa communauté congolaise surtout na Belleville en tout cas bolingo ezali konga mona wango bolingo eza soki likambo ezali tose mobilisaka rapidement mpo tozwa solution ya likambo wana donc bolingo ezali na communauté congolaise ndenge orépondre na interview na biso mokoma lelo biso papa na biso mpe azali awa mbote papa pesa biso kombo na yo rapidement kombo nanga jo kitadi jo kitadi eloko nini esangisi biso awa parce que tomoni
Congolais ebele awa osangani awa yebisa biso na mokuse nini esangisi bino eloko esangisi biso awa eza ebembe ya grand frère na biso autotika biso Papa Domusola relation nini oyo bozalaki nango yo na Papa Domusola Papa Domusola vraiment relation oyo angala ye vraiment eza vraiment ya makasi po aza vie moko boye alingai nga mingi nalingaki ye so toke bavoyage ya vita skola twanofana ndenge ya place moko donc baka nyonso donc ye aza mokonzi nga nalandi ye na nsima donc eza vraiment pasi mingi donc naokoloba te aza vie donc relation eza vraiment donc naotikala kobosana ye te toyoki ke Papa Ado atiki mwasi nini oyo oki koloba epai ya libota na ye tosamina ya famille na ye libota na ye madame na ye na kopesa bango kaka bazala makasi nzambe akosunga totika bango te tokozala mpe kaka lokwa toza lelo soki coup d'un point tokozala na po tozokope profite na cadre ya émission oyo mpona kolobela bomoko ya bana bongo unité ya bacongolais seki ya diaspora nini oyo okoki kopesa comme conseil mpona bomoko to unité ya diaspora congolais awa na VDC en tout cas bomoko kaka ngai naloba namoni déjà bolingo deja ezali na communauté congolaise bato mosusu bamona yango te balobaka mais biso pene ezali toza na bagroupe ya whatsapp baplace oyo tokutani vraiment donc tozalama relation mwa bien atokutani na moto pendant tout un mois tokokutani na ye donc ekomi loka kozalaka na ye dedans eza vraiment sans eza vraiment sans tozala vraiment na bacongolais tout relation mene eza ya bien tozala baprésident Richard tozali bamaître wanga bamaître susu mbote papa na biso pesa biso kombo na yo rapidement bandeko bazolanda biso bayeba soki ozali na président Richard Mwamba oyo boyokala na sango ye oyo na problème oyo evi biso nini oyo okoki kolanse mpona communauté na biso congolais partout esika bazali oyo bakoki kolanda bon lancer yanga bacongolais jusqu'à nitolaka unité tolaka bomoko tolaka ensemble liboke nde eza biende makasi mokoko soki congolais na bomoko tolomemea te vraiment Congo dans notre place de moto la vie beaucoup de jours en mort quand tu peux changer donc on monte le ça là c'est pas ça on monte là c'est pas oui tomoni mosengo déjà azali wana ye pe tokolekisa ye te après awa toluka Vous avez besoin de mort depuis qu'il y a mort depuis 8h30 secondes à l'ongoué. Ce moment qu'il y a 9h jusqu'à l'église. Vous avez besoin de voir l'ongoué, c'est tout le papa de Moussola. On est mis à la gare donc. Moi, je vais aller à la télévision. Vous avez un mouvement, vous avez on peut donc être passé ma classe. Ça va être très cher donc ça va me passer. Ça va me dire la poussière comme dans un message ok ensemble de la grand frère c'est ça pour organiser ça j'ai ma corée comme à tout en église les bannis esa biso kombo na yo rapidement téléspectateur na biso bazolanda biso bayeba soki ozali na maître Tyson tomoni awa bacongolais ebele okoki koyebisa biso na mokuse eloko nikesaki tozala na ye kaka biso bado atiki biso na bandeko ndenge ezala toyoki ke Papa Ado atiki mwasi nini oyo okoki koyebisa mwasi na ye soki atali émission oyo oeti okoka kolendisa oyoyebisa mwasi na ye nga te nde tozalaka na Papa Ado kaka nde tozalaki yango mpe toyebi kokabola na nga nde tozalaki mais Papa Ado lelo aza te toza toujours ensemble otika mpe oke nzongo misima tozana yeba ezala biso tika nzambe ezali merci na oyo etali moko ya communauté congolais nini oyo okoki koyebisa na bandeko oyo bazali awa mpe bandeko oyo batikali na bandako mpe bandeko oyo bazali na mboka
na oyo etali moko ya communauté congolais awa na Afrique. Parce que dès au monde, on a un temps de azaki na mbeto babelaki eloko ezaki ya kotanga eloko wana efo tobetela moko na sekekaka tanga matanga te nde basomali nde banije basambuka pa biso okena soki tolobi tobela soki otuna moko papa na biso merci beaucoup merci beaucoup tomoni mpe corps yango wana ekomi toprofite tomeka kozwa bilili kote corps ezali merci tout à l'heure. Oh,
demandons à l'assistance de Jean-Michel de l'avocat assez de temps. Nous demandons le pasteur de venir pour l'exhortation pour 20 minutes. We've lost an uncle. Tobungisi papa. We've lost a dad. Tobungisi mobali. And we have lost a man. Tobungisi azalaki nyonso mpona biso. He was actually everything for us. Amen église. Amen. Amen peuple de Dieu. Amen. He is a servant of the Lord. I want to tell someone to be a servant of God is above all. Because a man of God, though you believe or not, your name is written in the book of life. Since the man of God that I'm talking about, he's a person that believes in the Lord as Savior. Because the Bible, therefore everybody who believes in the Lord as the Lord of He is a Lord self. It's only the gifts and talent that is separated. They come and say, Lord, we send people in your name. He said that do not rejoice because people are getting healed. But be rejoicing because your name is written. I want to tell someone in the book of Ecclesiastes that is good. You are rejoicing. You are pleasing your body. But I know this person who lied here. He was having a pain in the He used to live for mental hospital. I never come to condemn anyone. But I just came to remind us so that we can know no matter how tomorrow you go. But when you go, where you will go, it will depend on the work that you have done. It will depend on the work that you have done with your body. Prostitution, drunkenness, lies, hatefulness, fighting. This man who lied here, he has gone with no one his business. And he says that today, if it has taken you also, what could have been your outcome? Let the Holy Spirit touch your heart. Let the Holy Spirit give you an understanding of that which you have spoken. Let the Holy Spirit bear more fruit into your life. So that tomorrow, if we are gonna die, so that we can die with faith. Because on that day, the Bible says that if dead people that will be taken up first, and then those who are alive, but those who are alive, when you close your eyes, open them to understand the reality of life. May the Lord bless all of you. His family. Monsieur Adom Sola a été étudiant à l'université de Kinshasa où il a décroché son titre de licence en sciences exactes à la faculté des sciences au département des géosciences. À l'époque, on appelait département des sciences de la terre ou département des sciences naturelles. Monsieur Moussola a poursuivi ses études en géologie. Il a aussi fait ici en Afrique du Sud le pétrole. Monsieur Adom Moussola
a aussi travaillé au niveau de l'aéroport à Kinshasa, parce qu'il était aussi militaire, comme commandant au niveau de l'aéroport, dans la compagnie qui était affectée au niveau de l'aéroport. M. Ado Moussola, venu ici en Afrique du Sud après ses études, il a aussi travaillé dans Vitascola, dont vous remarquez la présence. M. Ado Moussola, comme officier militaire en RDC, ayant l'amour de la patrie, de défendre sa patrie, il n'a pas cessé de la défendre. Quand il est venu ici, il est aussi commandant, dont vous voyez la présence des combattants en ces lieux, avec toute cette organisation que vous voyez, soutenue par ses camarades combattants qui poursuivent le bien-être, qui poursuivent l'amélioration des conditions de vie en République démocratique du Congo, le bien-être du Congolais. Et cela a été le souci de notre frère Ado Moussola qui en faisait partie. Sans plus tarder, nous courons derrière le temps. Nous allons lui rendre les derniers hommages, mais nous voudrions le faire avec un peu d'ordre. Nous allons appeler les hommes de Dieu qui sont ici présents pour rendre le dernier hommage à notre frère, à notre collègue homme de Dieu. Après, va poursuivre tous les membres de l'Église. Après ça viendra, s'ils sont ici, les anciens militaires. Après cela viendra Vitascola. Et après viendra les combattants. Après tous ces gens, viendra la famille en dernier lieu, la famille et la femme qui viendront pour les recueillir. C'est ainsi que nous invitons les musiciens de nous amener dans le cantique qui nous permettront.
cimetière awa. Tovandi corps ezondima plus tolibere nzela afin que corps ekutana kutanake tozokende kokuta papa ado kosola na cimetière ya Opi to Okeri. Tozolibere nzela pe tozokende kosila Posez comme un coup. Posez. Non, pas tard. Bon. Michel, non, tu as mon éwan. Pardon? Oh, tu as là. Donc awa touti na église tozobongama tokende na cimetière kunda ndeko na biso papa Adam donc à suivre. Papa Do c'est un combattant. Combattant est un moutouté. Combattant est un état d'esprit. C'est-à-dire que si nous avons quelque part au Pessanzambe le coup, parce que au Télémelaka, le régime est attirant et police Kanambe. Bien que tout ça, nous avons beaucoup de mais à tout cas, il faut vivre alternance au sommet de l'État. Alors, il a fait sa part. Et puis, il coupe avec honneur. Na koma koloba que et une erreur grave to kunda kaba congolais li banda ya Congo. Parce que tu as dit que tu es l'homme de la poussière de la terre. Un monde doit na 186 pays. Au bout de mana Congo ngana yo to sala démontrer ezalaki décision divine ya Nzambe. Tango ba combattant to telemela likamba mabele tous les noms congolais na Bible. Eza ba kombo o ba telemela mabele na Nzambe. Alors, Congolais, Ozoyo Kabiso, Biso Nabino Tokoki, Kosala quelque chose pour changer le monde. Il y a Sala qui déjà sa part de choses. Papa Do a fait sa part de choses. Biso Nabino to Lukato Sala notre part de choses. Na vito kondana kamingi mingi te, mais toya kamingi na ba solution. Lelo toki ko bana kulela lela que non les aussi mbaté oh non basali boy. Solution nini tozali koya na yango en tant que des Congolais pour changer la situation telle qu'elle se trouve. Alternance au sommet de l'État, mais il y a encore beaucoup à faire. À part Congo, biso na bino to na mboka mususu te po tokoki kotuta to. Papa Do kenda avec honneur parce que au salaki il fallait au sala au nom ya Congo. Ingeta.
surtout pour la vie sur le sous-sol. Nous sommes rappelés encore en 2012, 2013, 2014, 2015, même 2016. Nous avons passé un moment où il y a bien aïe. Nous avons voyagé tout le monde en Picasso là, nous avons fait naï, nous avons fait ce que nous voulions et pas d'ailleurs serviteur. Nous avons un peu de qui me bat, tout qui n'a moins que tout quand même naï, tout ça puis la maman. Là ils ont ça la ma passe, nous on dirait que ça va dans ma Belgique là. Vraiment, ils ont ça la passe quoi. Gloire à Dieu, nous avons commencé volonté naï. Là ça va un peu mal qui mettait que serviteur avec les travail. Et le bani ni okyo pour la communauté congolaise. Pour la communauté congolaise, il y a papa de thé à Bissau. La communauté congolaise, tout ça, il y a invité sur le bureau, les acquis, tout ça, il y a l'hypocrisie. La seconde ligne, il y a l'hypocrisie, comme il papa de ce comélio, il y a des gens qui ont été aussi, il y a des papa de thé à Bissau, parce que voilà bien. Merci. Comment nous bino à la case du cimetière, vous savez nini au cœur perception dans mon poussé. Oui, juste petit il y a biso mon petit qui biso papa. Le soir on est dans aussi carré. Oui, à cimetière c'est ça. Nous avons souvenir nini oza nango epai ya papa ado c'est un vieux naebaki vraiment voilà on est bien c'est que je peux dire tozo parler peu sur unité à communauté congolaise na bomoko ya communauté congolaise beaucoup plus biso ba etoza na Afrique du Sud nini okoki koloba epai ya communauté na biso congolaise toza na bolingo merci beaucoup Ndeko de Gaulle. Maître, bonjour. Tomoni bino awa nini esangisi bino? Matanga papa ado. En relation nini bozaki nango na papa ado? Bon, papa daza congolais, biso daza congolais. Oui, non, na kata ok. Souvenir nini oyo oki koyebisa ba téléspectateurs ba bazolanda biso? Souvenir nini ya makasi oza nango mpona papa ado? Ah, le développement social, c'est pas seulement parce que il m'a beaucoup de cas mais ça a dit social et puis
avec un respect de soi et puis respecter la polo moi on a pas même merci ok na etali unité pe bomoko ya communauté congolaise beaucoup plus précisément awa na Cape Town nini oyo okoki koyebisa bandeko na biso bacongolais en général tosengaka unité eza déjà mais eza na makasi na masse merci ndenge répondre na mituna na biso. Ok, merci mbote na biso. Ok, oyo ezali micro ya biso na biso Congo News. Tomoni bino bacongolais ebele awa na cimetière. Est-ce que boki koyebisa biso nini esangisi bino awa? En tout cas, merci mingi pour la matuna na yo. Eloko esangisi biso awa ezali kotani ya loi ya ndeko na biso moko tozalaki na kati na biso vie na biso. Ado oyo azalaki ami mpenza intime tofandi na ye toyebani na kati aotokomisa molimo nde semaine passé lelo oyo nde esengaki mokolo tokutana mpona koya kosala nini na funérailles na talo awa na kati ya kaka. Ok, souvenir nini boza nango epai ya papa Ado? En tout cas, Papa Ado c'est un homme courtois. Donc il est un homme sympa. Il fait un bateau belé, il a un camarade, il y a moi, il y a jeune, il y a papa, il y a maman, il y a l'équipe. Il est gentil, il est gentil. Il est la passe, il est passe, il est fan de lui, il est fan de ndenge bafanda na baleki ndenge bafanda na bayaya aleki homme social donc pas sûr natikeli biso merci papa Ado atiki mwasi liloba nini oki koloba pa ya mwasi na ye oyo tokoki koloba pa ya mwasi na ye ezali eloko na kosengaka na bandeko nyonso to bakongolais ezali mpasi kamwa ya mwasi tika na baeta oyo oyo mwasi azala donc eza mpasi mingi na motema me tokosenga na bandeko wana bamona papa Ado marikaki me mwasi makatikala zorepresente papa Ado na mwa ndambo mwa miliki mwa sukali mwa kwanga mpona koavenir ye na stress watikali ezali shok tobongana na ye kolamuka na ye ozomona lisusu takei pour le bon ya leur famille bandeko bayaya baleki banda nyonso tosenga na bango bayebaka ndenge nini ya koporte mwa assistance ya mwasi wana mpona mpe atikali oke ye mpe mwasi wana tobongisa ete eloko na oyo etali bomoko ya communauté congolais awa na Cape Town nini oyo oki koloba mpona unité to bomoko ya communauté congolais na Afrique du Sud précisément na Cape Town. eza kolakisa félicitation mingi na bamembre nyonso ya bacombatant na oyo basali assistance ya koparticipe na kati ya funérailles ya papa Ado. En tout cas emarke biso na kati na motema na ndenge oyokozaka te azali tolinga tala ndenge moko ndeko tolongola baraki mpona nini mbongo tosolo biso tolingani te tokoyeba ndenge nini na kosala na assistance na kati bakomonomosola biso kongola kofi mingi yala tuka merci mingi olofaki plus merci mingi vraiment tosepeli mingi soki mpe tokoki kolekisa mwa motuna moko epai ya papa mopanzi awa mbote papa mwa rapide kombo na yo après mwa motuna moko ekolanda.
Papa Gianni, ndenge nini toye kokuta bino awa nini esangisi bino? Esangisi biso kaka ndenge ko auti koloba. Papa ndo azalaki yaya, azalaki vie. Donc fait na biso ko atiki biso ya mundi tosangani awa pona ye. Lelo akufi nde toye kotiki na lilita tosangani donc tozalaka na ye, tozalaki na ye pe lelo pe tokokompanye na lilita. Merci. Uti koyoka mituna ya ndeko na biso tolingi tobeta sete na oyo etali bomoko pe unité ya communauté congolaise en Afrique du Sud, précisément na Cape Town. Nini oyo okoki koloba na oyo etali bomoko pe unité ya communauté na biso? Bomoko ezali kaka oyo nakoki koloba eza nini biso bakongole totika kaka esprit ya division tosangana tozala unité tozala vraiment bomoko nde yango wana nde ekosala biso toyeba na kokende lisusu liboso mpo toyeba mpe na kosauve oyo ezali communauté na biso nano awa na kati ya Afrique du Sud mpe na mboka na biso soki bomoko ezali te tozosala na biso eloko. Ok, merci mingi ndenge répondre na mutuna na biso tomoni mpe papa na biso azali awa rapidement tokotuna kombo après moi question moko mbote papa. Pesa biso kombo rapidement. Maître Yang 6 tomoni bokutani awa ndenge bandeko bauti koloba tozokabola mawa na ndeko na biso papa na biso papa ado relation nini oyo bozalaki nango na papa ado? Ndenge olobeza te azali vena biso tovandi na ye tamolai sende bakompani moko tobane maladi tobane esika moko donc oyo fezaka oyo. Ok, papa ado atiki mwasi nini oyo okoki koloba epai ya mwasi na ye mpona koconforte ye? Bon, osaka mama na si la kimia nyonso na mboka nzambe parce que nzela ya biso surtout donc tolinga te tokofana biso mais aza motema makasi c'est-à-dire amitungisama te parce que ezali nzambe moko apesaki nzambe moko azwi. Communauté congolaise bolingo ezali unité ezali ou pas? Bon, communauté congolaise bolingo ezali parce que namoni organisation basali bolingo ezali mais na kosenga susu makasi bolingo ya susu makasi puisque toi libanda ya mboka donc ce bolingo ezali te donc tokosalisa te donc toko susu bolingo makasi. Vraiment tosepeli ndenge bo répondre na ba question na biso na kati ndenge tozoloba awa émission oyo tozobenga ngo biso na biso Congo News. Donc je crois que baiki bana mboka partout dans le monde bakolanda bakomona oyo eza koleka awa na Afrique du Sud. Est-ce que liloba suka ezali papa avant tokabwana na bino? En tout cas liloba suka nga pona ngai en tout cas merci mingi na organisation oyo esalami na kati na combattant et puis na kati na place au papa ba bande ko sala na vita skola bande ko nyonso to ba ye na moni bilaki no bomoko yale to continuer ndenge ndeko na ngai ya sauti koloba awa te en tout cas ekozala malamu to sala lisusu koleka ya koleka communauté ka ndenge to kokutana ko bato lisusu bazali perdu faut qu'on continue na message to c'est ko sangana na isika moko poke idéologie ezala kaka moko. Merci mingi vraiment na opesa na bakombata nyonso to merci mingi na assistance na ba président oyo basili kosimba lisanga ya bakombata président Katakata président Mike bango nyonso na ba direction générale nyonso bazala kata bakombata merci mingi vraiment na assistance kozali na kata ya likambo ya papa ado azalaki un combattant oyo yaraki na mboka ya mboka tina elo ndenge molimo na isi en tout cas merci mingi la chaîne na biso autre biso na biso Congo News en tout cas liboso promotion bano basana ba London basana ba States basana ba France ba pays d'Europe tout na pays asiatique nyonso en tout cas bo s'affilier na kati ya chaîne oyoyo biso na biso Congo News ezali pona kopesa ka information ya congolais na kati ya boka partout bazali. Merci to s'appelle mingi avant to banda to zwaki kombo na yo te. Moi, quelques secondes, là, on peut se biso comme on a yo. Après, tout l'équipe. Comme on a mis à mettre Gabin Sianga, nous avons mis sur les sandales qui m'ont
merci mingi mbote na nyonso oyo yanga ya motema mama nini nzamba pambola bato koyebisa na communauté congolais oyo tozali awa na Afrique du Sud précisément na Cape Town nakoyebisa bolingo eleki nyonso esanganaka na ntango ya mpasi tosangana na ntango ya misese toyebaka mpe kobatela mitambo ya nzoto kima koluka baproblème na malingi toseprotejanaka entre biso na biso eza mpena malamu mingi mpona ngai na ndeko na ngai na yo na moninga mosusu omema biso na bien mais par rapport soki toyinani tokokotisa mabe donc tokokabwana tokozala divize tokozala bien te yango moni lokola papa do alaki moto ya bolingo yango ozomona bato batondani ebele awa donc bolingo wana ekokaba oyo na koyebisaka na communauté congolaise tosala mpena effort malgré eza mpasi tosala effort tozala bomoko tomema na biso na biso ozala malamu. Merci beaucoup. Touti kolanda ndeko na biso ndenge auti kopesela moke na oyo etali bolingo ya communauté na biso toyebi ya solo ete communauté congolais ezali monene surtout awa na Afrique du Sud précisément na Cape Town communauté congolaise eza vraiment monene nde ndeko na biso auti kosenga kati na biso bolingo ezali vraiment très important. Papa soki tozali na liloba moko to mutu moko okoki kopesa mbote avant ke topesa mikro epai ya bandeko mosusu mbote na kozongisango kaka mingi na ndako pa mwasi na ngai mama Karel bebe na ngai All Star Giovanni bebe Ulda donc na baoyo ya ngai nyonso tozalaka na bango epuis partout nazalaka na kobosanaka te kobetaka lisolo ya 100% judo eza eloko oyo ya biso bajudoka toza awa na kati ya Cape Town Afrique du Sud tozosala makambo ya binene. Merci 100% judo. Est-ce que moi mbote na bajudoka moko mibale oyo ya Cape Town awa avant toleka nokinokipe nakobanda na mbote na président ya biso ya 100% judo président Charles maître Charles Matete azali moko ya biso bato mpe bayebi ye na collègue na ngai maître Kamoto Blende maître Fataki Nidan maître Ilus Chamakanda wana baza bato oyo toencadraka bajeune awa na 100% judo na Afrique moko mibale avant tolekisa mikro na biso epai ya bandeko mosusu. Ok, mbote na nga na kopesa kaka na famille na nga na kini bandeko na nga nyonso tu na kini bamaster oyo nyonso tu tokabwana mwa kala bambote toza na biso kaka tozali nzambe akosunga un jour tokomonana kaka mbote lisusu na bana na ngai Messi na Jeanne mwana oyo anapesa kombo mama na ngai donc mbote na bango na mama na bango donc mingi akolobi ya te napesi mbote na bato nyonso na famille na ngai mpe na Kinshasa bato nyonso to na Belleville communauté congolaise nyonso ya Belleville comité directeur nde toyoki mikolo président komi maître Soule donc maître Soule mbote epai na yo Isaka champion du Congo 7 fois champion du Congo Lasconi Trezeguet mbote su na Sido Bilele na kati ya Panama donc mbote na oyo yango oyo ta place oyo tobanda kozalazala soki bamatanga mais lelo oza te maître Tosha na Bela mbote epai na yo Frank Matamba na London bambote ebele na bamaster tu oyo batika biso na Cape Town baa na baeurope na baétats-unis bambote epai na bino nyonso tokotanga nyonso te mposo tobandi awa. Merci bobote na yo na communauté congolaise ya Cape Town mpe liboso na opesa na mbote epai ya mwasi na nga Armin Kitadi osoba na nga Ardi mokonzi wa bebe napesi bango nzambe asunga bango Africa 21 TV, the voice of all Africans. Africa 21 TV, mongongo ya bana nyonso ya Afrika. Africa 21 TV, c'est la voix de tous les Africains.